Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Vraiment, c'est triste pour la comédie Nabiso Pakaloui. Biso stoyebi que Aouti Kokou fait la grande garçon à 17 ans. Abotama à 2009. 2009-2026, je crois 17 ans. A Koufaki Jouria, anniversaire nae. Mais selon l'explication, il y a Pakaloui, tant à expliquer le ronine les kanaki. Alobi que moi na sala qui crise na présence nae. Babandi ko sambela. Mais avant bakende hôpital, bakenda kina no église. Nde après église nde bayoko kende hôpital. Kaka phrase wana bimisaki ya église wana nde memeli ngambo. Balobi ye mtalekisi mwana e. Nde ni mwana piqué krizo lebo kima na ye na hôpital bino boki église. Nzambe mutapesa ba médecin mayele ya kotelema na ba situation lokola bongo. Ememisi ye ngambo. Bato ya ko critiquer bandi ko critiquer bato ko loba bandi ko loba. Liboso na bino awa nazo tila bino live moko. Live oyo esalinga pasi. Bomo na photo ya Pakaloui. Bozo mona bazo loba na live wana. Bao loba nini? Premièrement, oni nzamba tiara biso na be preuve moko eza compliqué. Pakaloui aza chrétien. Tant likambe komeli mwana a préféré kende na église avant à kende hôpital. O ekomi. Mais bato mususu neti o bandimela nzambe te. Au moins lokola neti blakoso. Ya ndimela na existence ya nzambe te. Ye nzambe alobela eloko te. Nzambe pona a existera te. Siko bato ba genre oyo ba profitara na ba ka lokola ya ba Pakaloui po ba ko faire douter bato na ba foi na bango na nzambe. Na minute oyo nga personnellement na ko condamner Pakaloui te. Ko condamner du genre que pourquoi kende na mon hôpital to kimine na église. Mais kawana ya ko kena ba na bato église avant ko kende hôpital, eza fréquent na Kinshasa. Eza fréquent na Kinshasa. Kawana. Ya que appliquer crise to bengi pasteur to kena na église après to ki hôpital anda akufi. Eza vraiment très fréquent. Et pas si nanga eza kaka makambo wana esa le maka na Congo. Parce que bisika biso tozali aso mutasai na crise bongo. Bokene mbala moko na hôpital. Na ngolo nzambe ko oza pe akoki pe obika. Biso nyonso neti nga personnellement na ndimela nzambe. Naza kamoko lokola Pakaloui. Mais so likambo eza na mwana nga na okena na église te na okembala moko hôpital. Question oyo ngai personnellement na mituni na lobi. Pasteur aba Pakaloui akokaya ko prier over the phone te. Après wakembala moko hôpital. Parce que moi personnellement je me dis que l'église est un bâtiment. Jésus n'habite pas à l'église, Jésus habite dans le cœur. Selon la parole disait le but que na ya wabesi na mutema na yo osoko fungwe na kokota na motema no na kozano na kofanda na yo. Mais ce qu'on likambo ndenge komi boy, on peut pas condamner directement au Pakaloui parce que nenga za na soki eza que à cause de l'église nde mwana akufi atikala na culpabilité na vini mobimbaki. Ah si je savais so na kindala na mwana ngamba moko na hôpital, mais peut-être lelo akufa kité. Mais est-ce que na moment oyo nde tokoyo ko telema to condamner ye? Je pense que asia yekoli déjà leçon et ba misusu tout tourner ba yekoli que soki muto asali problème bo ki na hôpital avant bo ki l'église bo sambela oui parce que Dieu habite dans le cœur et bo ki hôpital. Mais si koyo batu ya bajaro yo neti ba blako soyo bango bazui yango ba utiliser yango na avantage na bon pour bango bandimela kanzambe te. Nzamba permettra baka lokwa ya Pakaloui po amonisa munene nae. Mais a permettra pe baka okaka po batu lokwa bajaro yo lokwa ba blako soyo ba bima. Baya ko lakisa batu kombi bazana kondimela nzambe te.
kotia live na nga na tie live eza teke mpona kopromouvoir mosala na ye te, eza mpona kolakisa bino ke na bacirconstance mosusu okomona ke bato mosusu bakomi konie existence ya nzambe, alors que soki esalemaki autrement elingaki ezala mpe autrement. Ya pasi ezaka ezaki epaka lowi akendaki nano église olie akende hôpital yango ememisi ngambo ebimisi ba live o na kokolobela bino o na kokoloba te, mais il paraît désordre mpe ezali na famille mwasi na ye, pourquoi akende na mwana église na pesa akende na mwana hôpital, mais naza na confirmation nango te, mais peu importe nga nakoki kokondane paka lowi te mpo anini akendaki église, parce que wana eza foi na ye andimelaka Yesu, nzambe ntango atie deva bapreuve oyo en tant que chrétien ndenge ye moko azali ayebi ndenge akodile na nzambe na ye, beaucoup de force, beaucoup de courage apaka lowi famille ya mwasi na ye soki eza ya soki baotia tout le mpo mwana akufi bamonaki ye moto alekisi tout consort et tout toyebi ke famille yango ekóma nango kaka bongo, mais nzambe asunga. Bolanda video ye aza na suffisamment ya connaissance oyo akooriente bato na traitement et non na prière, mais ya mati mpo embriller sous peuple de Dieu peuple. Et c'est vraiment ça le problème, parce que même na Congo na biso il y a des médecins romona avant bando opérer abani na losambo, parce que pour lui akanisi réellement que c'est Dieu qui guérit. Il y en a tout plein, et c'est vraiment ça le problème en fait. Problème de la société na biso ezawana, nous faisons plus confiance en un Dieu hypothétique au lieu de ça la confiance na ba connaissance na biso na oyo tozo utiliser comme matériel, et non to ça la connaissance na eloko moko qui n'existe pas. Et ça pose énormément Mwanza. Parce que pardon Joker. Mwanza. Les mots employés là. Ah, pardon. Oui, mais okomona ba médecin mususu et pas na biso soki atanga na classe bien te soki amonika ko soigner maladie ta otino nini kene na okomona basali ya nzambe. Il y en a qui existent na mboka na biso. Et vous voyez là où le mal est profond. Donc yo moko médecin au lieu benga ba collègue na yo bo se concerter ndete ezalaka na ba hôpitaux na poto okomona ba faire venir un grand professeur pour na kamoko ba boni keza kamoko tellement complexe. Pour ba meka ko étudier yango soki pe ba étudier yango bientôt komona vraiment comme concertation des médecins ba concerter même des médecins aux États-Unis étrangers à côté de la collègue du confrère na kawana et c'est elanga na nuka oyo biso to analysango boye mezo simbate. Pourquoi? Parce que pour faire évoluer la science. Maintenant au monde ya biso ba médecin papa kene na komona basali ya nzambe po biso abatozo kokate. Ça c'est grave. Donc merci parce que ndeko na biso amataki vraiment aumela ki de le début na nina. Oui, merci Moutabla parce que la kiti nanga c'est vraiment ce que j'avais juste à dire. Merci hein. OK. Rami Sol, tu peux se demander. OK. Bonjour encore une fois. Bonjour papa. Bon abiso bonjour. Namanda Rolando depuis Tongo, j'espère que mon akina déjà passé et mawa na comité na biso parce qu'on est congolais malgré autant mola tu vas bamboka mais pas on est congolais. Nakina qui d'abord na sujet na acte électé entre artiste na biso Pakaloui. Donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc à leader opinion normalement akoko ya na ba erreur ya boité. Oza sous-erreur oza buzoba parce que ba ka oyo ya na Congo c'est beaucoup donc eza belé yende toyebi yango parce que ça un figure nenga yebani c'est pour ça tozo lobela ngo mais soki pe to landi bien na mwa koka oyo baza ebele bako ki ko se retrouver na même situation. Je n'ai rien à voir avec les chrétiens dans la tango ça la vantine nenga mais c'est que je n'ai jamais connu un chrétien intelligent. Chrétien no mutu nyonso asambela mingi ata tanga ziba licence comment bazala maele te. Comment pourquoi fona lobelo kwana comment est-ce qu'un docteur yom to traita kabat oyebi nzoto ya mutu plus que biso to yebi des photos apprendre avec lui oyebi fécondation eza nini
mais mutu moko akoya kovanda aye koyebi soki non ezalaki na gene moko avandaki arezonaki azwi mabele asangisi boye akeli mutu epuis ondimeli ye mais mutu wana oyo azondima information wana c'est un médecin ayebi fécondation eza nini tozokende kokomaka bête suite ya kozala trop croyant kondimela na un invisible babiloko oyo esalemaka na bafoyer ebele ya Congo bandeko na biso basala nzambe ebele baconserve bato soki problème eza fo leka nanu na église avant okende hôpital nga nakota na église nayoka mateya wana kotisa yango na bamémoire ya bato eza bachose ka neti na cas oyo emonani apakalo fo l'état congolais aprendre nango disérieux aza artiste na biso toza ndeko l'état congolais reprendre nango sérieux te premièrement de 1 pour anini parce que état congolais majorité nango ya composé na ba chrétien pona bango ezala normal donc discours na yo et ko fungola batu mo te bongo hein il faut révolter batu état congolais te il faut jamais que yo ndoza responsable ya liboso parce que o ekomeli yo soki mwana na yo amoni yango ako recopier yango ako reproduire yango yonde il faut banda action liboso état congolais il faut ça te yondo zali état congolais parce que soki Congo yo zate alors état congolais ezate soki ba congolais basate alors Congo ezate ensemble ya ba congolais yango ne sali état donc justement na cadre wana to passer maloba na ndeko na biso Josaphat Amataki ou bien Esther papa je suis pas médecin. Bonjour ndeko. Est-ce qu'on a Bonjour ndeko. Est-ce qu'on landa ki biso makambo tozolobela? Naolanda bino makasi. Naza debi point noir. Nalobi boye. Ngai naza chrétien te, naza musulman. Nazo pesa kaka moi réponse selon connaissance na ngai. Est-ce que bozo yoka ngai no? Bozo yoka yo. Yo ke kota musulman. Nga aza musulman. Donc nazo pesa kaka réponse. Yo koza no mutu moyindo te sa babiloko wana nyonso. Na pesa ani réponse. Mais ndeko yo mongo miso ozoko miyoka te nga nazali na nga musulman. Est-ce que ozomona ngo eza en sens? Na pesa ani réponse. Wana komi autre débat na pesa ani réponse. Loba tozoka. C'est bon. Nalobi biso na croyance islamique nzamba kili destin avant qu'il a mokili. Déjà nzamba kila ki destin avant qu'il a mokili. Donc nzamba lobi moli destin zani. Destin na ezani. Destin zali mayo nyonso kokomela moto oyo moto ayebi te nzambe nda yebi yango ni yango na destin oyo moto nzamba ayebi yango oyo kokomela moto oyo kokomela moto nzamba ayebi me moto ayebi te. OK zela kasi zela nga na otambola nazo tambola na nzela. OK nga na otambola na nzela molili ezali bati molili bulu ba prévenir ngai te. Nzambe mutu a préparé ki yango batimola libulu ngana ko ya wana beza bato batimola ki libulu batimo libulu batie ba signe ya prévention te ngana ye na ko wana. C'est bon, on a répondre. Oui. Et bon à toutes nos questions pour la Nini s'il vous plaît par respect. Toi soit la non mais nga pena soit noté ce qui a toutes nos questions c'est parce que on a posé sa réponse. C'est bon. Dans le but destin, Zamba Keli yango avant qu'il a nani mokili. C'est-à-dire que non, maïto comme la ramoto, Nzambe ça pour répondre à la question a été à toutes nos questions, répondre à la question s'il vous plaît. La question répondre à la question à lobby batu na butu na mulili ba prévenir yete que za kina groupe ya personne ba chimbola ki libulu na sima wana akoti na kati. Nani asali mabe? Nzambe to batu wana ba chimboli libulu. Nzambe na sali destin na ezala bongo. C'est bon. Ndeko na biso. Yoka, Surat Al-Kamar 54-49 elobi nini. Sura yebi yango kutwa. Surat nini? Surat 54-49 elobi nini.
Soka yebi yako na komi musulman. Na quelle version zolobela? Donc makambo ti koloba awa ekomama na surat nini? Oh, yo moto pesi ngai surat, folo balanga eza na verset nini ti. Yo bi surat eza monene non? Surat eza monene, yo folo balanga ke non? Surat inter na verset. Ndeko na biso este. Makambo oti koloba awa ekomami wapi? Mayo na lobi na yo. Hein? Mayo na lobi na yo. Eza parmi ba piliers islam yoka. Ndeko la biso makambo oti koloba ma awa ekomami na Coran to eza verset. Eza na Coran to eza na Coran te. Zela zala malembe ndeko na ngai. Zala malembe toke malembe. Boyala ngomba boye te kozela. Maye na yebi sibino destin. Nzamba lobi na biso na Coran. Mais Blacos makambo oti koloba awa ekomami wapi? Makambo oti koloba awa ekomami wapi? Eso basaka na mato ya koyoka na yebi na mate. Dans le Bible. Mais Esther, est-ce que vous allez comprendre des questions Jonker à Tunio? À Tunio, quelle question? Makambo tu koloba awa ke ala muta créé. Oui, et comment mi wapi? Biso eza la carte ya Coran. Na verset nini? Oui, na verset nini? Na surat nini? Eza surat, eza hadith ou eza nini? Eza hadith, c'est dans la surat Bakara. Na surat Bakara. Ok. Pesa verset. Soko tangi na avant dernier verset à surat Bakara. Yoka de Pesa verset. Papa zala malembe. Eza na surat Bakara sina. Verset pesi verset sili. Ça c'est compliqué pourquoi? Batuno pesa verset 5 10 oui. Bozala Coran wana. Pesa verset. Oh. Source na yo makambo tu koloba eza nini? Ke ala muta créer un destin. Eza na ba dernier verset à surat Bakara. Puis ya kopesa verset na yo tokobeta ngo na chat GPT ou soit na Google to zui yango mbala mo makambo ekomami na Coran. Ekomami na verset nini? Eza problème. Yo na bi de surat Bakara, surat chapitre 2 verset 280 verset 288e verset. Zela olobi nini? Surat 2 dans chapitre 2. Oui, loba. Verset là on a 288e verset. Ok. Zela. Elobi boye. Surat Al-Bakar 288 Elobi boye. Et aucun d'eux ne sera interrogé sur son péché, alors qu'ils savent. Place signé Elobi marambo destin. Zonga na 207 toits de bandeli. Zonga de bandeli. Côté parler de maman. Elobi surat combien? Surat 2. Na tout se dans la Coran wana. Tozo mais loba, toza nango. C'est bon parce na que déjà pesa ki liboso za lokuta. Oya liboso déjà pesa ki za lokuta. Pesa siko ngo ya bien. Nala pesa version lokuta. Hein? Mais au type pesa awa surat 288 totangi elobi boye. Et aucun d'eux ne sera interrogé sur son péché. Ata mokote akomitu na manali sumu na ye. Alors bayebi yango. Alors qu'ils savent que aucun d'eux ne sera interrogé sur son péché. Alors que bayebi que ata mokote akomitu na lisumu na ye. Eza makambo destin te. Pesa siko ya destin. O tiko loba awa. Dans le Bible. Ce qui est habité zala clair parce que ça destin et ça maramoussou. Papa, yo oza mon église de noirs na musulman. Yo ka toza la live pour la question autour. OK. Ndeko Esther. Ye azali moyindo lokola yo.
yo traité ye azali mutu ya église des noirs ye andimi yo siko oza mutu ya église d'arabe, c'est ça? Ah, là, dit que, donc yo oza mutu ya église église d'arabe siko ozo traité ndeko na yo ya muyindo ye kuta aza fier ya kozala église ya bayindo ye aza ne kutu fier ya kozala église ya bayindo mpona représenter couleur na ye mais yo ozomata devant bandeko no bayindo 500 bango nga nazalaka na nga mutu ya église ya baarabe omoni yango mpe eza fier mpona to bapenza croyant nyonso azalaka Papa, mayele te église des Noirs. Papa, église des Noirs, ils ont créé par Nani. Église des Noirs, ils ont créé par Nani. Ils ont un livre, ils ont preuve comme au Bishop Rolanda. Église des Noirs, ils ont créé par Nani. Papa Esther yokanga omoni buzoba ya bato basambelaka nayebaka te koma bosalaka bino na bino basambelaka boswanaka bino na bino ozomona chrétien bazobomana na musulman or ke bino mibali bobelaka maladi kaka moko parce que baquestion ezotuna yango mpe kaka chrétien atunaka mais yo moko ozobosana oyo yo osambelaka eza kaka bato mutu kaka bakreya yango eza na eloko moko te evanda soki wapi ayebisi yo bakomeli yo bakomeli yo balobi ke maloba oyo ozomona ya Coran eutaki pa ya Dieu moko boye yo bakomeli yo ndimi yango mais ye na église des noirs bango bavandi ba biso bayindo toboyi tonyokoma biso tozoloba oyo tozomona oyo tomoni paso tomoni tolobi yango to décider siko totambola boye mais yo zo obetela biso masolo oyo bakomeli yo mutu ya komeli yo yebite yo kasiko question na ngai yoka question na ngai na kati ya religion na o balobi boye balobi Allah apesaki message epai ya ange Gabriel ye akitisi message wana epai ya prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam yango wana no ok Allah tango bazalaki na ange Gabriel témoin na bango ezalaki nani amona bango bazalaki bango mibale nani c'est un viola dans la Bible Allah tango azalaki na ange Gabriel témoin na bango ezalaki nani oyo amonaki bango mibale bazosolola pona Allah apesa message epai ya ange Gabriel akitisa yango epai ya prophète Mohammed sallallahu. Papa Kimbangu ntango bapesaki ye révélation témoin ezalaki nani tika Kimbangu toza na Allah nga na osola na makambo ya bamusulman toyeba yo soki oyebi makambo oyo osalaka tika Kimbangu aza ya ba église des noirs biso toyebi ya makambo ya Kimbangu tosola na yo parce que yo oza fier ya kozala na église ya baarabe na la Bible tango bozotuna mituna wana répondre ngai na question na ngai eza simple Allah tango azalaki na ange Gabriel nani azalaki témoin et Allah na ange Gabriel bazalaki wapi mpona ya koyebisa yo na Coran ke Allah bapesaki message epai ya ange Gabriel akitisa yango epai ya prophète Mohammed sallallahu. C'est ça question simple. monzimi ntango bakomi maloba ya nzambe aza na besoin te avérifier atala soki nini ndenge bino bozokende nango wana bongo te nzambe aza na besoin azala yo na vie na yo ondima no makambo oyo vérifier na yo te c'est ça yoka non natuni question makambo oyo ondima yo vérifier na yo te c'est ça nalobi boye makambo yo ozoloba nabandeli question makambo oyo ndima o verifia yango te oui ou non na verifia ok siko question na ngai ye comme yo verifia ala na tango bazosolola na prophète bazosolola na ange Gabriel nani azalaki wana monaki bango mibale e bazalaki wapi comme yo verifia esa biso réponse mais motako omona nzambe aza te nzambe nda arevele na moto oyoka croye ozotala mukolo donc mukolo yeboka tala bayebisaka bino bato ba chrétien musulman ya mayele bazalaka te bango nyonso baza bazoba kozala kwaye eza zoba donc mutu moko akomona nzambe te sikoyo yo bakomeli yo ke nzambe mutu alobaki yo tuni te me
mutu oyo akomeli yo ya monaki nzambe otuni te yo ndimi na bandeli toza na 500 personnes bazolanda o ndeko 500 est-ce que Dieu ye wana kaka Allah yango wana est-ce que Allah ye wana Dieu yango wana tozolobela kaka mutu moko ok Dieu est pas ya ba chrétien azalaka na fils unique na ye kombo na ye Jésus pesa biso kombo ya fils unique ya Allah wana libunga soko pesi nzambe mwana ekomi libunga nzamba botaka 100 personnes est-ce que bozolanda ngai wana za libunga mon frère 100 personnes est-ce que bozolanda ngai bomona place niveau ya makamba ba croyance toyebisaka bino na bandeli pour la 3e fois Esther réfléchis na bandeli Dieu ye wana Allah yango wana na français ozoloba ezaka mutu moko eza mutu moko na ndeni nzambe aza mutu te nzambe azalaka nzambe nazoloba eza eloko moko eza représentation moko yango wana représentation Dieu azalaka na fils unique est-ce que représentant Allah azalaka na fils unique nzambe azala na mwana te est-ce que c'est eloko moko Allah na Dieu eza eloko moko me bandeko bainterprete na ndenge mabe parce que nzambe abi bato otu babungi eza bato bazopesa ye mwana est-ce que chrétien azali awa naza chrétien ndeko Judel oza chrétien chrétien moko azali awa s'il vous plaît mata jise salanga demande s'il te plaît mata s'il te plaît toza na posa chrétien soki chrétien moko azali awa s'il te plaît mata tokotuna na biso baquestion mingi te s'il te plaît mata mama chrétien nazozela président na ngai pa na yo pardon bato mosusu bazoloba Esther nga kombo eza Ibrahim oyo eza konti ya mwasi na ngai nde naosala telefone na mati Fabrice azalaka chrétien azalaka juif zela tomatisi chrétien moko Fabrice bonjour papa na ngai oyo na mati bonjour oyo aza innocent bachrétien bino innocent bubaiti Fabrice Oui. ok papa na ngai yo ozalaka chrétien Dieu ye wana kaka Allah ok Dieu so aujourd'hui pour le terme créateur oui mutu moko eza mutu moko Allah ye wana Dieu comme créateur eza mutu moko en tant que créateur Dieu azalaka na fils unique oui ou non pour les chrétiens oui à la fils unique Jésus Allah kombo ya fils unique ya Allah kombo nini na islam Allah sko à la fils unique est-ce que eza mutu moko pour en tant que créateur mutu moko oui na ndenge ki azo créer aza mutu moko ndenge so la composition na ye comme lo mususu donc voilà phrase au sujet verbe kuna sujet verbe complément au moins c'est quoi ça dit ma phrase ça dit phrase sujet verbe complément kuna sujet verbe complément attribut du sujet attribut ce qui est objet des verbes donc mon lorne ki donc ça revient plus ou moins à ce sujet là parce que la notion de musulman nzambe ba être humain ba esclave naza na question ya ba notion ya ba musulman te ya ba kwanga ya masoko naza na besoin na ngote na tuni question boy Dieu ye wana Allah oui ou non oui en tant que créateur ok Allah ye wana Dieu tant que créateur oui et ça ka eloko moko oui en tant que créateur et pas ya ba chrétien azana fils unique ye wana Dieu est-ce que Allah azana fils unique azana ngote parce que les humains sont ses esclaves est-ce que ça mutu moko so aujourd'hui il y a tant que la justice c'est comme deux personnes différentes voilà mais dans la spiritualité mutu moko bakala créateur oui lo moko osekisi makasi siko ntango ozoseka wana oui justement sikoyo est-ce que Dieu ye wana nde Jésus Christ
Ouais, comme une notion de chrétien belé. Il y a des chrétiens qui croient qu'à Jésus. D'autres disent que Jésus a Est-ce que Dieu y est wanande Jésus-Christ? Ça dépend quel chrétien pose des questions. Aux alliés chrétiens, tous à chrétienté. On a chrétien d'ali base, mais ma chrétien est-ce que Christ y est wanande azali Dieu? Pour la chrétienté dans Gaza diété, mais pour les autres chrétiens de Dieu. Voilà. Aux alliés chrétiens, mais Jésus-Christ. Zéla, mais Fabrice, quand même, micro, s'il te plaît. Esther, Zéla. Jude, fous-moi la micro, Jude. Jude. Jidel. Jidel, Ozali. Jidel. Jidel, fous-moi la micro. Jidel, à qui? Ah, c'est pas possible. On a continué. Continuez, Tokata dans 30 minutes. Continue. Ndeko na biso Fabrice, aux chrétiens. Non, nakiti parce que vous avez un problème. Oui, n'a pas content tout ça live to continue. Oui, ndeko na biso Fabrice, aux chrétiens. Oui, c'est chrétien. Il y a des chrétiens, oui. Ok. Fondement du christianisme est nini? Pour reconnaître que Jésus-Christ comme sauveur, voilà. Adali sauveur de l'humanité, voilà, après sa vie, n'a sa rançon et makila n'a pour la sauver l'humanité. Ça, c'est le fondement du christianisme. Il n'y a pas de christianisme sans Christ, il n'y a pas. Voilà. Alors, pour sauver l'humanité, c'est-à-dire que Jésus-Christ azali Dieu, n'est-ce pas? Dieu pour la bateau bandimie Dieu, mais Dieu te. Parce qu'il nous a ma koufata. Mais ozolobe la christianisme, à moins que yo loko ça la christianisme, ils ont bani ne belé ba secte belé na kati. Ndeko na biso. Évangélique. Ndeko na biso. Catholique, ça dépend quel groupe, voilà. Mais eza kutu bien pour na yo tika ya loba ndengo wana ki eze belé. Comme ça, tant que biso to ya koyebisaka bato ke bayebaka makambo asalaka te. Sikoyo tozwi de religieux oyo baza na nzambe moko azalaka na mwana moko nzambe ngo azalaka mwana te. Sikoyo moto aza zoba komo okoki kolanda bareligion nyonso wana na oyo Fabrice akoloba. Moi je vois pas pourquoi tu veux te casser les pieds papa na ngai. Ça sert à rien. Kutu ya zo répondre okutu bien. Christianisme eza ebele. Sikoyo ça veut dire que nga soki sikoyo na zabo na sambelaka te. Tant on a komona makambo ba musulman na komona ke ba christianisme eza ebele na tika na nga bomoto na nga tranquille. Parce que ce qu'on m'a dit sur chrétien mususu ya yo ba makambo mususu. Siko au juste ye moko nzamba ngo bango basambela azala Allah azala Dieu azala christianisme azala nani. Siko nyenge azo tika bango nyonso baza na makambo eza conflit boy. Baza na buya besa boy. Ozo mona ngote ke za en sens te. C'est dans le sens, je exemple moko, ok. Non, non, comprendre yo joker place yo zo lingo memaye. Mais ça va servir à quoi? Des jokers, on a deux exemples. Dans l'exemple vulgaire, dans l'exemple normal. Il y a normal, ils bozu éléphant, boché. Bozu 6 aveugles. Bozu namutu, à simbe éléphant, à définir éléphant. Chacun n'a pas sa simbe éléphant, à définir éléphant, n'a simbeli, oui ou non? Voilà, on a nzambe, namutu, à définir n'a dengue. Moussou d'après, moi, aujourd'hui, une belle femme. Fabrice, c'est là, non. Fabrice, c'est là, non. Yosa Moutamayel, Oyotanga. Est-ce que yo mo zomo na mambo zo le beza vraiment logique? Té, nenga bo moto normal, hein? Moto normal, au bon nango zali illogique. C'est illogique parce que tout temps que tu comprends que c'est illogique. Mais l'être humain a besoin d'une spiritualité. Toi, la vérité, non. Maintenant, on a yo mutotanga ba classe belé parce que toi, tu as fait beaucoup d'études en Europe. Est-ce que zo mon nango est logique? Na logique na sens que mutu na mutaya simbe éléphant, alobi yo eza éléphant te eza dinosaure. Musu saya ya lobi te ezali rhinocéros. Musu saya lo. Siko ye moko soka za rhinocéros ou bien ça éléphant ou bien ça ngulu. Pourquoi so yebisa batute ke na za obino ba olobate? Tu comprends bien, Nini? C'est que chaque groupe religieux a battu. Non, tu comprends pas ma question. Tu ne comprends pas ma question. Tu aussi comprendre la question. Na tikali na idée na yo. Oyo ba simbi eze éléphant, non?
musulman ya simbi alobi eza éléphant te eza ngulu. OK? Oya ya simbi alobi te eza ntaba. Joker ya simbi alobi te naza cheval. Mais ye moko oyo bazo simba ayebi o azali non? Bien sûr. Pourquoi il y a zo yebisa bango te oyo azali atiki bato na buya besi boy? Pourquoi? Selon chaque religion, faut na bango bake alobi la ki bango. C'est pas ça ma question. Ye moko a se justifier, ye moko a se justifier dans le livre n'a pas chaque groupe. Mais le livre comment? Non, les gens disent que c'est lui qui a dit. C'est ça le problème. Non, voilà. Mais parce que bateau ba commis ba livre en fonction de bazo mon état que ba aveugle. Yo mo mtolo bien moi. Voilà, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est bien dit. Na obo ya moté, c'est une réalité. Voilà, vous allez prendre exemple ma casse ngona. Parce que tout le monde a parlé sur Mutumoko. Il y a le biquet, ils ont le coup la bozu moi Ritoko, bozu 6 musiciens. Boy banzembo. Nous mais l'ensemble na nengena yé, moko misu, moko longi, moko maboko, moko nzoto, moko caractère. C'est comme ça, même chose. Mais momira moko nzelega moko là. Oui, ça région même. Oui. Merci Fabrice. C'est bien, merci. Bande on a bomoni. Joker maintenant continue. Oui, moi je voulais pas que tu perdes ton énergie. À l'obi vérité. Effectivement. Donc, en tout cas, Ndegonabiso, religion, croyant nyoso, basambela livre ya baveugle parce que bato bakomela bango livre wana mutu na mutu asimba éléphant asimba ngulu sans yeba ki wana des éléphants. Ah, c'est pas possible. Et pourtant, exemple, à Zopesa, ils ont mokili. Aveugle, déjà, tango bango baza entouré, bazo yebisa bango bogi yego simba éléphant bon interpréter, veut dire qu'ils ont batu o ba pembeni na bango, bazo yebisa bango ke non o les nyama. Donc, ils ont un exemple moi rose ouaté. De ça la demande non. Ndeko na biso Esther. Ndeko Esther Rosalie. Namatiba Matinga. Ndeko Esther Rosalie. Azana. Ndeko mwamba toujours quoi mwamba ngol. Bonjour. Bonjour à tous. Mais Ndeo Ibrahim Kanga micro, hein? Nazongera question yako ya Alana na c'était comment la question? Question yoza chrétien? Oui, naza chrétien. OK, question Zabou. Est-ce que Dieu yewana Allah? Hein? T. Dieu est Moussous, Allah est Moussous. OK. Est-ce que Dieu yewana Nzambe? Oui, Dieu est Nzambe. Maintenant qui est arabe, Aza Alate, c'est ça? Parce que il faut que yebana nos sources ya nani ya mo Allah. So qui toke na nani na. Toke na nani na. OK. Yo donc lobi Nzambe yewana Dieu. OK, baza mutu moko. C'est ça non? Oui, Nzambe aza Dieu. OK, mais Dieu a un fils unique, na comment nani? Bon, Dieu a un fils unique comme on a Israël. Comme on est Israël. OK, merci. Avant baya na kombo Dieu na Congo na Afrique. Ça veut dire que bakoko na biso ba yebaka Dieu te ba yebaka Bible te. Vous êtes d'accord nanga non? Alléluia, merci. Bon, parce que on a esa connaissance na biso parce que normalement tango nani bamindele bayena nani na soi-disant Nzambe déjà avant baya na Bible na kombo ya Dieu avant baya na bakoko na biso babanda déjà koloba kombo Nzambe non? Oui. Avant oui. OK. Avant bango baya na kombo Dieu bakoko na biso anda koloba kombo Nzambe. OK, avant bango baya bakoko na biso babanda ko benga mwana Nzambe kombo nini? Bakoko na biso? Oui.
avant bango bamindele baya na Bible baya na kombo ya mwana Israël mwana Dieu kombo na Israël avant bango baya baza na mboka na bango biso déjà toloba nzambe bakoko na biso babengaki mwana nzambe kombo nini bon wana vraiment naza na idée te soki bazaki na idée ya nani ya yosko kosala boye kende pa ya nzambe otuna ye avant bamindele baya na Bible biso bakoko na biso bandai kobenga mwana nzambe kombo nini bongo songo ya histoire ya nzambe ndeko pardon mwamba fo yoka mamu na lobi papa na ngai Ngezondo bonjour Lisen bonjour Lise. Gidel, bonjour. Oui, bonjour. Mais bonjour. Salah Lissou demande. Gidel. 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 Putain, c'est pas possible. Hilbert. Hilbert. Réchou d'amour. Lisen, toujours au cas. Allô, papa. Bonjour, Losako Libota. Nga bokatinga. Na mdeko bakati yote na lobaki kende ko tuna nzambe question wana. Aye bisali. Ipalaki na expliquer na. Ndeko, ngam nazo lobate papa. Na lobi boye. Yoka. Yoka na nazana na loka ko lobate. Yoka nanu makambo na kende ko tuna nzambe. Mais oui pour répondre bien te. Na lobi boye. Olobi. C'est pas possible. Ndeko yoka olobi boy parce que omoni so otuni mwana ozwi ndeko mwamba allo ndeko mwamba allo kotuna siko papa na soke za mutu te allo débat opesisa no mutu a s'exprimer azoyoka te mama Lise tozoka. Oui papa Losako kati na libota. Excusez-moi, vous allez peut-être hors sujet, mais nena loba oyo nga pe nazo kanisa s'il vous plaît. Namoni ngonga ebeti. Ngonga ebeti tant mususu eko tinda biso na niveau to porter ba colonisateur na biso plainte te. Parce que natali bien. Kokola la ngai naza l'école primaire. To kotala tala ba église, ezaka na ba photo misato, même na ezaka na photo bilongo ezaka misato. Joseph, Maria, baboti mwana Yesu. Tango wala Yesu azaka nanu nzambe tende to komisa lelo Jésus nzambe. Tango wala zaki mwana ya Joseph na Maria. Maria na Joseph elenga mbotama baboti mwana Yesu ezaki bongo. Lelo Yesu ango kaka moko wala siko elongwa ko to kombo ya Joseph kazaki mwana na ekoba plus akoba ye moko nzambe. Voilà d'où vient la confusion. Ba colonisateur to bayela biso biloko tango ba bayaka escala biso ba koko na biso bazaka na banzambe na bango bazali ko sambela mwana ya nzambe azalaka te bayebaka mwana ya nzambe te mindele mutu bayela biso banzambe ba koko na biso ndo sambela bazawa pisiko bazali biso do négliger bango par kolanda mobeko mindele pour la fimbu mama Lise oza mama oui zana capacité soko zo solola na moto nyonso oyoka oyo mwende batango ndenge batiela yango ndenge peza na kati esalama mpona ntango moto alobi otiki ekeye ekoti eye awa oyoki comprendre après répondre banzambe bakoko na biso oyo bangandaki kosambela sikoyo baza wapi bazali toujours et comme siko mutu na mutu asali la conscience na ye na bandela lisusu
Oui, papa. Mama Lise. Oui, Banzambe. papa. Oyo bakoko na biso bazalaki kosambela sikoyo. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.